Hervé Aurore na vie à Diana. J'ai belikamni niko. Nga nazotanga na nga komba mutu te bébé. Hervé Kakande Aurore. Papa mwana. Mwana ya liboso to mibale. Qui est moi mbala na ya boma? Gracité et bemba Diana pe tozela te loko eza jour enterrement moya aussi na nzoto ezala te. Donc bakunda Diana kasi. Donc na après muto alobi ke so etokutanya obetanga. Mama to papa na ozela kasi obetanga. Matanga pe ya Diana on dit étaler ce que famille na bango parce que ba aide tout au ba ça pas Diana na ndenga groupe et bi makali banda ba audio mama mute bi makali banda mute ke ko tiola pe sumo we ngo makambo na zolo bakie kuna n na n baza unité hypocrite mitema mabe nezana koza ndoki ezaka te ke opumbwe na butu ope ba osala neza kindoki mutozo tanga ko joli ça ou bien fatu bango nyonso basalelanga click mais bon moi te ke baliwe on peut zo absolument ba brisque boto kei tout ça la paix c'est la famille c'est ta sœur baza unité en tout cas nga na ina mutu te poko ina mutu eza péché mais na tchaka mutu musika mbote nanga okozwa te soki na kufeli ko ya te mais andimi asenga ndeko nae pardon devant la caméra. Il y a Gabi Asenga pardon. Hein? Il y a des gens qui il y a des mané kulu suka ka déjà kuba peksinga na loba makamongo. Azo me mané kulu suka rapo ya vanda liboso caméra afinga ki aloba ki pona masolo ya culture ya Congo o ka masolo ya ndule ndenge ko tambola. Kaka awa na micro libre. Libre loba. Bon, toujours souhaité pour vous les alati, pour ma camarade bien. Mais espérons que vous alati et aussi l'anzamba va aider sur vos alati. Ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o konsoba information ndenge esengeli. Yabiso na bino 24 heures et information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. C'est toujours avec un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur Congo Victoria. Madame, Messieurs, bienvenue déjà dans votre émission Micro Libre avec la vôtre Jemima Ibele et les gros bébés de la presse congolaise. Vous savez très bien que le monde artistique vient de perdre une grande actrice comédienne au nom de Diana Makila, la douce, par sa façon d'être, sa façon de parler. Suite, il y a AVC, les loyo et Mimena Liwa. Mais après Liwa, quand tu le vois, que belé, la vérité comme Kobima, suite, il y a Passine, il y a Estomé, qui par rapport à moi, à Botaki. Oh, aza mwana ya Hervé Aurore te, aza mwana ya mutu wana soki ya boma. Bah vérité mais qui par rapport à ma collègue naie. Alors on va essayer un peu de parler. Makamuto donc baluka tout ya liwa naie après la mort. Qu'est-ce qui vient? To ko bango lelo avec ngana obenga ye ami intime il y a Diana Makila. À part tout ça ba musala bango qui comédie, elle aussi elle faisait partie ya camarade. Il y a Diana, elle a des choses à nous dire par rapport à la personne de Diana, qui était vraiment Diana. J'ai dit merci beaucoup à Gisol qui est derrière cette caméra, merci beaucoup à Moïse le prof de montage et surtout merci à notre boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, les boss très très charismatiques aussi. Merci à Dosenga depuis la Suisse. Papa n'a receti de ces moments qu'il y a Pembe. Beaucoup de boss énergiement le comité clair na Hollande. Il y a Dadi Mabid Mokolambe na Paris, na si ba Pointe Noire, ba logo tout comme déjà et aussi merci encore une fois donc babi soutien pe ya Willy Class et ça là bien. Ma Belgique il y a 2, ma Belgique 4 FM. Depuis Paris. Voilà, Gisolo. Fungola a invité Nanga. Elle s'appelle Janine Kalanga.
La souriante, c'est une chroniqueuse, la maman des triplés. La maman des triplés, voilà donc. Gisoloy, Fungolanga to Solana, Janine Kalanga. Janine, bonjour. Bonjour, merci. Jemima Ibele, gros bébé de la presse, la fille qui dérange. Voilà, la fille. Voilà, mes condoléances. Merci pareillement. Janine, namoni batu, bazoyambo partout. Le loyo, ça on va pas secouer la kibiso, qu'on perdre Diana. D'abord, tant que yoka ki sangwana, et ça que comment? Naoka qui vraiment passé. Naoka passe ma casse, qu'on perdre les sous-sous, moi quoi y'a proche nanga. Donc, et ça l'a vraiment passé. Tant qu'on perdre les sous-sous, le bosso y'a qui nani? Année passée, na perdra ka joli qui n'a paix à son âme. Tout ça là, mission tous les cas na chaîne na yo awa. Ali, les lois sont na yo perdre moi quoi y'a ba master nangai Diana Makila. Beaucoup de gens peuvent dire témoignage, la façon d'être. Diana Azalaki ndengeni côté positivité elle était comment? Azalaki fille moko bien, gentille, souriante, accueillante. Donc ayebaki kovanda na batu malgré azalaka aussi rapidement. Oui, mais azalaki soki yemoko à comprendre que sali o mabe ayebaki pardon. Oh, ya solo. Oui. Je m'a constaté que sali o mabe. Na été sur le lotali stati nango mona ba capture mo tout ça là par rapport à discussion mo tout ça là biso mi balé à s'excuser vraiment. Azalaka otala te que malgré toi ba master ya plus âgé que nga mais azalaka na komi kitisa. Donc plus âgé de yaya non aza mukolo. Oui, aza plus âgé que nga. Donc le bana âge za mukolo à cause na âge ndo akufina âge. Donc wana toye bango jour ba okundai. Parce que yoza camarade oyebi. Oh. Jour ba okundai ya joli kinda toye ba quand jour yani. Ya okundai de même pe ya Diana toye bonjour ba okundai. Nde toye ba vrai âge na ye. Donc pour na yo azaleka mukolo mais âge peno yebité. Ata na yebi jemima. C'est important tena lo bango quarantaine. Ekoyeba na karakuna jour toki okunda Diana Makila. Mais comment il peut y avoir tant de séries, tant de caractère, il y a des discussions, à s'excuser. Tant qu'il y a des camaraderies, et comment il peut y soigner des camaraderies un peu binemi. Oui, pourquoi pas toi, Batouti? Na yo to kangama binemi te. Et arrive à un auto discuter pe o ake. Boko mana pete bo tela na bastati. Am sumo ka gokyo comme amuningo BTP vi répondre noté. Et arrive à moi sina mobile kutu ba oswana ba olala mbetu mo ba beta ba un mois pe ba solate. Et bon ka biso nde to ba master. Et arrive à ya na leki bo oswana me bolala mbetu moko bobima porte moko. Et arrive à na famille nyosu matata ezanga ate. Ko swana kobunda pe boko yipe kobunda mais tellement que singa famille ebendanaka ekatana ate osani. Donc si on a un bio lelo Janine Kalanga en tout cas ton émission là et dans comme on a un micro libre qu'on se sentit nos génétés zano penal libre ya koloba Diana Makila batuto muta kufaka balobaka bolamu na ye elle était comme ça malgré kazaki kanda batuto balobaka kazaki kanda mais qui facile osenga pardon. Nathalie ba différentes émissions. Karine Yamado a tout ça la émission. A attaquer plus ya Gabi pour dire que ce qui est là boy à part na hormis vie privée à Diana autokobetango awa mais mutu pe oya memi pe Diana mba na liwa ça les passe na mteme za ko swa na ya Gabi na Diana et que yo pose la na batango pour moi mpinde bande ko likana. Est-ce que ya Gabi fait partie ya komema Diana na liwa ko swa nango esali combien de temps? Une année et demie. Et ça j'ai belé. Suko dis-moi depuis baswana na ya Gabi ti lelo atakutwa. Le choc ya kapé non? Non, j'ai mima. Toza to swana rati omona pe bo fingani na ndenga mabe. Mais après ce muninga sengi pardon. Basalani. Balimisa pe ka kamndenga ya kali boso caméra ndenga avandi na boso ya caméra bo. Opposé nga ba question na répondre na siliki na fingi na lobby n'importe quoi. Lobby nango lisu na ye na yo senga pardon pa bato na finga ki. Et non senga na monde entier zo monati. Bobi pardon za ka puissance ani et libéraka. Donc atali âge na été
atali ndenge azalaki te ndenge azate pardon mais andimi asenga ndeko na ye pardon devant la caméra Yaga bi asenga pardon hein yebisanga ye siko oza cause ya liwa na ye na ndenge ni ye azomema ne ekulusu kaka deja kuba pekisinga na loba makambo azomema ne ekulusu kaka mpo ye avanda ye liboso ya caméra afingaki alobaki loba ocomprendre akokaki ne kodigere makambo oyo bayebisaki ye te c'est pour cela asaflamaki aye alobi ba n'importe quoi er conscience na ye ezongi abi te aza ndeko na nga nasani nasenga bolimbisi asenga bolimbisi donc makambo bayebisaki ye par rapport à bakombo eza cité deux personnes oyo babengi bakangi ba songi oyo tobengaka ya P na ya B bango nde mutu babimi basongi ya B na ya P bijema na boyi nanga bakombo ya bato ngana te mpe kombo na bi ya B na ya P nanga bakombo moko ya pembe moko ya mwindu bavoye songi bango nde babengaki ya gabi est-ce que yebi te ke non na minute be gaita ko mana Diana songi kaka tango okende koloba likambo na est-ce que vous avez ba preuve ti lelo tozela ba audio toyoka tozela ba capture tomona tozela vidéo tomona ya gabi alobango ya après moi na yaka o démentir yango te batika loza moi na mbali te abiso ki avanda na Diana bo ebele deux fois total émission muto yambaka si je me trompe pas Lalou ba période na kutunga na zaka yoka bien te na zaka na ndaku na bana na mona émission en tout cas et choquant na benga kai na lobby na etonke master nga aisanga que c'est faux si qu'on en sandi comprendre ba message msuba koki o memelo msu pesa ya solo msu pesa lokuta alors luka o mene ba enquête na ndenge na si réellement que ça vrai benga mwana mama na yo vandisa ye yo za soki nga likambo salani o benga nga jika o sali boepoani oluki oyo kapé vraie version na ngai après babi mokonza mboka ali anyama litoi moko te ali ya matoi mibale ya gabi asala po benga Diana te ayoka pe ye akendaka mbala moko o comprendre mais par après yo kozongela ki bomoto nya seni excusez devant moi na mama na nyoso na déjà le kaka tout mona bango ana kinga kati dernière fois bakendaka bavanda esika moko na Diana pour ni basé en famille siko on me kulusu pourquoi Jika ngambo yo memi awa kozala camarade ya Diana eza problème oza moto yo ndenga to vandi boto ba camarade donc mutu bato to batala nga bakoyeba makambo na nga te mais yo yeba nga pe na koyeba makambo no bato nsu ba yebi te o éclairci biso pardon na biki bato to bufungo de ba misu bobila fiki dérange mono ya kana makambo na ye qui est Hervé Aurore na vie ya Diana j'ai belikamni niko toujours ça l'émission maman on ne peut pas les tu ndolo bati pas camarade nga nazotanga na nga komba mutu te bébé Hervé Kakande Aurore papa mwana ya liboso to mibale qui est moi mbala na ya boma azali neka relation bayebanaki ya mwasa mbali azaka kaka relation bayebani na Diana batawana solola ba période quand ezala artiste aki osala spectacle na boma na matadi bakutani basali connaissance kolingana na ndeni kolingana mwasa mobali amour du prochain toi bandeko ti lo indenga za sima caméra na za ndeko nanga mbali babilinga muninga na ndengo komilingaka na ndenga ta Diana personnel jemima tika bongo ko moi mobali wana ya boma selon ba camarade ya matadi matadi ya boma ti matadi moni ke camarade na pesi ko voir baso no ba boma siko abimisi matadi moi mobali na matadi abimi na Diana Hervé Aurore abimi na Diana komi na zemi Diana ke na matadi azaka na zemi pardon lobi ndeke na matadi azala na zemi ya Hervé déjà azaka na zemi ya Hervé papa mwana ne balingana Anakin avant voyager na zemi ne pas akoko ki papa mwana ye basaka komonana azaka kosoki avanda azalaki nakini depuis kenda poto azonga na nukini te ti ba 8 ans mwana to sali amona papa na été ndire abota maki wande na yebi sute mais ayeba ike wana za mwana na makila mutu babomba ata ato bombe ato salini
makila igangaka mukolo makila zaka mukolo makila de mukolo makila za nani papa mwana zana poto Hervé j'aime papa mwana zana poto kasi Hervé te c'est que na comme mususu eza ya kobata meza nango Hervé te ye moko émission o asalaka ya elubu aloba papa mwana vanda wapi na Londres siko c'est Hervé donc isko makam oya Aden kasi oyo toki ke non mobala koma ko senga basala Aden parce que ba comédien musu bakene ko teki songi mwana yo moto zano na Kinshasa ba makambo ezaka ko mabalobaki basalaki mukolo zema zaka dutete et comme moi ba doute zaka ko tate malgré ça là te pour comprendre que baza makila na epo aza pembeni mais siko muto aza musika yebisa et surtout pas yebi ke bomela moi vers na bato ango bolia pe am sou bo voyager ensemble quelque part on a moi ba doute quelque part to condamner moi mbalte le cœur de l'homme batu ya mokilinde balingi batute kolukaka ko diaboliser likama makila bato basangisi makila ata bo salindene vérité ba pakola ango mafuta te ba balokute kenda toujours na ascenseur vérité ya en escalier maleme est-ce qu'andima que lelo to koma boignos pe koma partout ba koma olobela parce que Koufi si elle était vivante ngai bimate tout monde ba swanaki bongo te déjà et nungu comment nango déjà ko bima moi quelques têtes déjà ba yeba ke yenda za papa mwana donc voilà donc tout cela na Janine Kalanga skoli kamboyo ba batu musu bande kolela matanga jour wana okuti ndole la boyeta baloba na ate baloba te munoka songa mona tanga to batie be mututel be mututel mututel likama mosinje za skondeni ni comédien moko abetaki Diana Mosindo la mobile moko ya tombé ezaki nde Jemima non que le sang beaucoup maman tika pardon alina on mama sumuté pardon Jemima tombé wana école s'appelle babi école s'appelle bibi école s'appelle na épargner ngai ha pardon pour émission suka na ko sala liso émission te babi ba charge ya biso oyezala omoni ke za pasi ko le mama ko ngai na ye ko luka besi na matanga ya Diana non yo luka besi pona ni bato mokili besi est-ce que nga na ofinga mtu depuis na bandi be émission na ngai émission boso na sala na lekechu tina nde no yo suki se pano na fingi nani na tangi kombwa nani nazolo baka makambo o nga na yebi ekomi o nga nazofinga batu nazoluka na yo ko sala barando na batu liboso caméra liko na onozwanya c'est parce que Diana elle était entourée na batu ya au monde ba ami bazaka ba binemi ba osala ki mosinjo e ba epe kolela na matanga mais faut le ba vrai kasi ebele bazana bazai po sola ta si bazana bazaki ana ba olela na bango pe neti nga amande na zabo en tout cas nzambe peut-être un jour olongolanga mutema wana ke na sola na mutute okufi na ya matanga non yo ça semble point balarme de crocodile pourquoi non mona sunde ko non lela na musika na raisonner ba bien fait esuki nga kuna na sengi nzambe pardon na lali pongi non yo lela te po mukile mona ni ke non lela na linga ke mingi mais kambo pe kombo ya batu ya ser na nga ona linga mingi fatuka embeko te zandenge ni na ebité wana il faut che micro tout na ye en tout cas na ye ne bozana relation bien na ebité yo na bozana la relation bien jika to ebante nazolo ba fatuka embe to ebanite oui to ebanite ni pour ça la théâtre yo kutu na monde wana ya monde nao nga bandi théâtre na 2006 pe à son âme tatuka lombo groupe aliboso na sala actrice munene bozo moni mais tina se décida na ngana tika na nga théâtre point ki mutema abeleki nazala ku na zemi na 20 na 2018 na tika théâtre mais kombo na ngezala kana milia bato théâtre bazo finga ngai bo finga aliko na mbozoni lelo pe santé zonga na ngozongi su vrai bébé na ebisa yana tina morte donc totika bisomba so makamba batu oyebi mutu na makolo te neti nga asombe loko makambo mutu te mais na ye koloba makambo o nga na yebi Janine na laksa nini ye na kombo na kutu na bandela sto kutalinga nga na ko beta Janine pona ko dala matoyi na nga na ko beta Janine mama colonel o aza numéro na nga benga ngai navanda na entrée mama colonel kasi te ebemba Diana pe tozela te loko eza jour enterrement moya aussi na nzoto ezala te donc bakunda Diana kasi donc na après muto alobi ke so tokutanya obetanga mama to papa na ozela kasi obetanga
Non, zélé. Janine balobi ozalaka na Diana mais za ba comédien mususu pe oyo moko pende ozana bolubana pe na bango te ola ko bana tanga pe ba kombo Etanga ba kombo si. jolie coquette sasa Asoma makambo etala ete. Asoma makambo etala ete. Afinga bana nga. coquette Na lobi na lingala jemo yo kite. Afinga bana nga jour a matanga ya ba Barcelone. Aibi makambo na loba. Janine kalanga fimo rancunier trop de conflit. Ngande na zabwe eza question te ke na rancunier nga na sala assemblée. Je ne suis pas hypocrite. O vanda nanga oyebinga. Donc naza ka banki te banki basala pour na bomba mbongo. Donc ce na moni nanga ke na comprendre olingaranga te. En tout cas ba force a bolingote. Ba force a bolingote oyo kufa pamba. Donc je préfère mien navanda na coin nanga. Naza ka bongo. Par rapport yango ya bikota kota po makamno penga na kota makamna nga pe po kota yango po kota ki conflit ya Diana na Fatuka emi. En tout cas ne sika ba bandela makamna bone sika ba kusukela na tikala ozalate na tikala ozalate. Na tikala penza kozalate. Ma Belgique 4 albananga jemima mwana ngai kenda na makambo malembe mwete to bonga makato solango. Je crois yete soma makambo Rachel Masirika tonga na ali lokwa yete Rachel Masirika mso to koyeba bien te er déjà na loba Masirika na directement ba comprendre ya Masirika ya Masirika pe à son âme na kota makama mutozo tanga ko joli sasa ou bien Fatou bango nyosu basalelanga click mais bon moi te ke baliwe on peut zo absolument ba brisque boto kei tout ça la paix c'est la famille c'est ta sœur baza unité en tout cas nga na ina mutu te poko ina mutu eza péché mais na tiaka mutu musika mbote nanga okozwa te soki na kufeli ko ya te nga swe na kenda matanga maanono po na yebi mama wana nazaka o respecter swe na yeba ka mama ba Rachel te na linga na kende te atande mama bangwa kufaki. Oui, soit na kenda pe matanga mama non. Baba rezi ba pesanga conseil kende barit petite sœur alandinga ba benganga tina téléphone jour kutu nazo kende nazo baye mais 21h mtotanga kombo il fallait au mona statia koma voilà ma femme statia koma nini ke ba fi jena il faut natanga no message. En tout cas, vous comprenez que non, comme Nathan Oya, polele, moté, mais faisait la claire. Diana, le loi qui est à Tikibiso, mais Bélé Bazoya, que le matin à Diana, on dit Balinga Diana, oh, Bazaki, ko lingete de son vivant. Batika la kolobanate, Babana ko tongue, Bazaki à la base, ko déstabiliser vie Ndeko. Le loi Ndeko, le loi Lali, passe ya Ange Maïcha, passe ya belle vie, passe ya bato Balinga Nenga solo. Mais c'est un batumso babi, Azaki poids pour Nabiso qui est coupéma. Donc, tout ça, l'émission, oh non, c'est un peu la cause de la problème. Mais seulement ba commentaire na bino ba message na bino ba makabla no nyonso yango to ya ko tuna kaka na télévision donc la monya yango na YouTube yango pe na ko tuna pour essayer un peu de clairci ezate que non nga problème na ser moko bwende ko moko bwe non nga ko tuna la nga clean donc na mutino tout bien na peso mboto ndimi oboyi pe Diana ke na makamu na ye moko wana zanyo capture ya bloka kaloko tikate il faut na lobango nanu jusqu'au capture ma message Ndeko na sala vraiment capture denga lobaka ngai naza makoko moi j'ai 32 ans na Rachel na naza mukolo nanga 2 ans na 32 ans siko ki makoko ngo oya bengela nga ya wapi ngai na bima na mbala Rachel mobala ngo aza forme nini baba koka kizengi ndundu bitanga soyi na yeba te ba message pe lekebele na yebite mako kwa fingilanga donc tu n'as pas de preuve lokoyo abosani ke ngana tia na sala ka émission pona na sengela Rachel isungi nde bachela ka poison abosani makambu o ya benga kanga alobaka je nazaki moi mabe na koka pe ko enregistrer ya lobaka Rachel atambola bien te c'est que msu bambanda na nde bacheli poison mais pourquoi siko ayo koyoka version Rachel a changé wanga ku na bomba ke Rachel ovande pa na ngai muninga na pasi na ndimi olobi na ba cheli o poison mais na ndimi ko yambo na ndaku na ngai ya mawa na bana na ngai ndaku na nga mukebi kok na nga na fanda na ndimi na bombo na bana no mibale
Maintenant poison na nzoto ndenge aloba ke bachele poison. Na bombi onanda kunanga après ça liko nango lisuna lingi mobali na yo na bombi onanda soka kufaki. Ndenge na tika na héritage ani ya bana e. Yebisanga pour nini ki mutema mabe ya bongo. Wana besoin ka obebisa réputation ya mutu. Na likambo ayebeli mutu na makolote. Mais pourquoi ce qu'on zelika tant o le quoi Diana kufi o se défouler ozaki na temps bela ko na besoin ya loba makambo te siko alire kende ndesko comme o soki sanga mutema o comprendre ponga nde na zabo babi oza no suna succès te na théâtre yebana ki teni te o lusko ozo succès na matanga dia na préféra ka na deux personnes nga ba yebinga ekoki o comprendre na yebi ke na deux personnes na ngai ekoki o babengaka nga elinga butu elinga moi ba ko soutenir nga c'est fini kene belé o bochela nga makelele initi nazala wana te nazaka complexité na sola na mutu nga swe na lingi na nga mutu na lingi mutu o comprendre ozala mukolo mwana mukie bébé nazaka bongo naza fimo hypocrite na sala assemblée nde nazala wana sur la période na sepela no tant ko comprendre que na sepela na nga na yo lisuté omoni mais Rachel azaki ndeko lokwa epa na ngai na Diana oui Rachel pas amutu moto bandane bandakala mais ti asale lokwa na no loba nzambo to sambelaka loba za nzambe ya baba so azaka nzambo ayoka mabolongwa batu babukaka un jour justice nzambe esala loba qui est conscience nangé reprocher nga nelo moko mais so reprocher nga nelo tazaka na besoin à salir réputation nanga Dieu est juste. Relation à Diana na Ange Maïcha oye bien ngo oui master na Ange pena master oui na eba Ange na sima Diana donc parmi bato be ba olela na pena ba camarade pena o pena ko aza drôle les aba master na ye miso pe ba relation na bonde bazalela na ebité collègue de service muso lela pe kana cadre ya kiminde to sa msale sika moko donc lelo netinga na koki okufa na ngai na koki opesa exemple netinga Jenny olela ngai pour nini to solola et moto koki okomana mais Jenny ngoi oui bomoko on comprend mais toi na biso ba master te on comprend mais toi ba collègue de service na sens bon mais yo olela nga tant que moi na maman na nga master na nga donc eza différente on comprend na sens bon voilà Jenny Kalanga donc comment que na biso malembe mais ce que première réunion bato bakindaki na réunion présence nous a quitté absence point na OK na ngate na ça artiste comédien traité na sala shoot théâtre traité mais ça makamba camarade ne faut za la pekaka na OK na lupangu na bango na OK lela Diane pas bango na ya réunion ne pas na bango bato balobi succès tout Diana za ki nango kitoko nyos tu wana ti la bado na kai pa na bango na makala ndeseni eza lupangu na bango oh ya lupangu na bango tata bango atikela bango oh soki ngonga nango ekokaki anga sani anga fute mais ye moko asepelaki na ye avanda na ye nanu epa na bango eseni esala elote ochola na succès na ye makala ochola na em su tata bango atikela bango atatinel te to atatinel tata bango to mama bango atikela bango te batika makala ezaka nini yana Kinshasa te et après na Kinshasa so bolobozo finga makala ebomba o bavanda na babibo bakinkole kuna toloba ni ezawa yana Kinshasa te mais on dit matanga pe ya Diana on dit étaler ce famille na ba parce que ba aide tout o ba ça pas Diana na ndenga groupe e bi makali banda ba audio mama mtebi makali bana muteke ko tchola pe sumo we ngo makambo na zolo bakie kuna n na n baza unité hypocrite mitema mabe nezana koza ndoki ezaka teke o pumbwe na butu o pe ba osala neza kindoki groupe bo créer bino moko ba audio ebi malibanda po biso batal banda to sana oni c'est ben infiltré dans la carte bazali azate me bazali na Patrick Ngame wa batu pa komi o meme kulusu o ya teka ba audio tandis que net na groupe na audio e wuti ko bimasiko ya zakuna te de bati Patrick Ngame ba komo ba tanga keno ba songi songi do na Ngambe na carte tomboka ki je te dis na matika songo oh ateka ba audio nzoka innocent aibi ata mutu na makolote po aniki mutema mabe ya bongo e baluka ko salir réputation batu likona ngo bazwani affronter mutu
baba lâche. Oui, bato baloba makam na sima mkongo batu. Oh. Baba lâche yaka fontaine de konayo loba na e ana masasa obeta e. Oh, masasa kali. Exact. Loba na mutu vérité. Un peut être sili. Ce qu'on va dans la rancune, tu t'en fous. Aussi minzelo balu qui l'essentiel au lobby ou ezan kata mutemano. O loba sima mkongo poani. Yango na makambo ebomamo kotongana ezo créer haine na motema. Songi. Et ça là, eza mabe. Ya kitoko ta. Après er omona mwana mama na ngai la fille de ma mère ya Fouati. Parce que ata kolinga Diana te. Ya Fouati ya. Kotalo bomona que au c'est l'émission mais wana mo bakanda mo be donc pour ça o ekeka pa muto yo bima ba no benga ba na matanga Diana mais est-ce que le kala benga na bango ba tout te présent ngo fête la tendre tena sa benga la batu tena sa benga la batu be benga na. Non, c'est pas important pour Nazarépé pas ba Diana chaque jour des jeux des enfants quand même. Moni naza ba jour na kenda ba jour souper na okende na ngate. Moni jusqu'à ce que na morgue tokozala na cimetière na rozala na rendre dernier hommage na mastananga. Parce que tant que moi le programme de Kendela. Donc c'est que semaine prochaine déjà c'est bon. Inch'Allah tout à kandenge lobby famille na ba artiste et comédien ba solo là. Constamment on a essayé une réunion du président Massou Mazalete hein. On dirait ça un déplacement na président Lombe. On dirait bazate. Na yango nde ba télémiscope pour l'organisation. Bango bazali non. Bazali je sais pas. J'ai mon seul al sous théâtre tin. Nayebi nanga te. Comment il faut s'impliquer na kati po. Nayebi nanga ndete. Na olinga pe ko landela ngo te. Donc na olinga penza ko landela ngo te. Mais toutefois tozwa ka programme to yeba nini to koki osala pona master na biso, yaya na biso, leki na biso, ndeko na biso. Voilà te comme vraiment la souka. Okosenga nini parce que lelo yo même mowe il faut qu'on paie sa valeur. Même moi il faut que bomba ni du thé nae totika osalir ndeko na biso a kufi et sa propreté et sa propre atamukiete donc to respecter am nae donc ndinga zana bo comprendre que ope manakimi ate ope manakimi ate à chaque fois ka ba makamu ne ba ya tolo ba ke pe à son âme ape ma pe na kimi ate biso sko to cha makele chaque jour ka Diana poani kuna vie na e bimisko libanda qu'est-ce qui prouve que nyos tout ba loba eza solo parce que Hervé pas le bi occupé sous moi la test à den avant ya zonga occupé bana aloba ka to continuer ka koloba aloba ka on dit comme sinde comme sous boye akopeka moi no za yanga à présent, Nini, comment dirais-je? Aposta qui est? Aposté Diana. Siko. Qu'est-ce que comme makaka ke non, ndeza bongo bana na minto boye, papa zate occupé bango pour zabi balé pour Hervé pratique. Moko papa na. Dans de charge pe à liboso. Hervé zaki occupé moi na. Tayo yo otangisi ngana komose mana ndo. Gouverneur, parce que tu as un cas comme Hervé. Aïe. Loba. Azaki occupé moi na ye. Azaka vraiment occupé moi na ye. Tout le temps ça continue la moi ne ba code atana kini apé famille na bango ezaka na bandal. Bazaka okende pas au mona moi na ki asali moi 2 jours, moi 3 jours. Vous comprenez? Ba yebi moi na bango. Mais moi tatonement comme qui par rapport ya mitema mabendenge balobaki. Mais nzamba sunga kaka asima mtema nepo mutu azaki osoccuper na mwana ye wana aza insulté osani opesa mwana mukongo po ani pona makambo eleka na internet non makile aka maki tambo bilu wa mosinjo Diana pa betara batu mosinjo pa beta pe mosinjo abalaka bazaka du chéri qu'est-ce qui prouve qu'il y a yenda bandara liboso ou bien Diana mobali alingaka mwasi abetaka na bimana jemima mais ngana lingi yo vanda wana yo moko yebi basene lekati yo moko yebi te petite sœur à quartier mais nzokande donc nyos to eza roloba te batika master nga pe malakimia voilà bien Janine Kalanga to komi na suka
okosengani na ministère de culture parce que azaki artiste comédien balela ndenge nini parce que pas de mériter ba onoka ne ba comédien tout bazwaki. En tout cas ba soutenir ba artiste batika bongo te obsèque Diana et les Kanakimia azala vraiment combo na monde entier atalama asekisa abikisa pe ba misuna maladie à travers ba œuvre na ye. En tout cas toza na motema munene pe ya mawa nzamba sima motema na biso le fils qui attend moi un franc wana sur boche pour obsèque Diana et ko sala bien total la pété que to yeba pe ke Diana atiki bana nyos tu ekendeka na obsèque na ete po Diana nyos tout rosala akomona te to batela ba auto tikali na bango et ça là très important Diana tiki bana mibale atiki famille surtout bana et en plus bana bazotanga nzamba sima mtema na bino ezala te ke so to kundi Diana to bosani katika bana. Et ça passe à chaque fois ceux qui bana wana ba mona ba camarade à maman na biso ba maman na biso ba maman lek na biso ba noko na biso ba oya ka kota la biso malgré maman abiso atika biso ezala pe esengo ezala te ke so itoke libela dans le quoi Diana kenda to eba ki famille na pona Diana ki c'est fini non ce n'est pas bien toi assister à bango tout betara moi tourne fils kata un franc va batu ou à perdre moi nanae ngambeza moi si bon akieyi donc ce n'est pas facile to luka to sunga mama wana po de peur que to perdre payé pour ce n'est pas facile ko perdre moi na mukolo bongo hein ça fait trop mal botaka non ndenga zolela déjà kolon eza passé to batela ba auto zomona eza très important. Voilà, bah, dédicace non européen ça peut banani et puis bon non ça on va tripler. Ah bah fille, mes prios, Gloria, Glody, grâce et de gros bisous à vous mes enfants. Wa ba ma copine ngai, ba ma copine ngai vie. Bango wana don wa ba super ngai. Ba jet privé nanga bango wana. Na ebisa mes enfants na là ba fort, na grand frère na bango Denis. Donc ba gros bisous na bango. Ah, les voix je vais kumaluta. D'abord quand les voix je vais kumaluta. Oh non, quand libanga moneli. Te na baxi sous le vieux David Olito doux de caractère, hein, na libak sarabos silencieux, puis via petite naé. Un grand merci à toi Daddy, mon pasteur Bénédicte Lemazola, ainsi qu'à prophète Christian Lema. Et ta azunga kuna qui prière moi je suis à la missale donc SM la réserve de gros bisous à toi Sarah Ramazani vous êtes tellement belé hein donc en mode matanga moi ba appel Nabino hein moi ba soutien Nabino et ça là bientôt les la master nanga na ndenge numéro et ça numéro nanga eza plus 243 81 026 70 80 en tout cas émission on a sali o Monique Betie Libaku alimbisa o pa Monique na lobi malamu ba encouragement na bino et ça la rappelle bien donc merci j'aime Ibele voilà ndenge on dit ya na plateau na malgré o asosa mam voilà donc niveau nazeli mission tara to comme na butu na bino kité nazaka à rapport à songisongi.com ça libino bien la fille qui dérange nasi batu bebola qui dérange na ba question nga bolimbi c'est là ka musala tout ça là ka musala pour na sepesa bino batu botala biso merci na gisolo oyo musala donc bientôt là au gisolo cordon voilà aussi merci beaucoup à Moïse le prof donc pour la musala et surtout merci encore une fois notre boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas et Ado Senga depuis la Suisse, merci encore une fois. Papa comité clé na Hollande, Willy Class, toujours en Hollande. Mon vieux David de lutte doudou de caractère. Merci mon vieux. Vous êtes belé hein. Et femme depuis Paris, bah tous pour engagement belé. Assistance na mon assistance ya Adassa, Bogard de la presse. Héros yobodo tambola nzela moko. On se retrouve prochainement, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye, bisous, je vous aime. On se retrouve. Merci beaucoup. Pona masolo ya culture ya Congo, ka masolo ya ndule ndenge ko tambola. Kaka awa na micro libre. Ozali
libre loba. Bon, toujours souhaité pour vous les alati, pour ma camarade ça bien. Mais espérons que vous alati et aussi l'ensemble va aider sur vous alati. Ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o konsoba information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele. Hey, Yokania!